esengo tondinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois abonné na biso ya Océan du Congo pamba te tozali boko s'abonner massivement. Que Dieu vous bénisse. Yo pena no oyo s'abonner tende kolanga kima na lombango yaka ko s'abonner nokite okotika la mwasi ya Ligorodo. Merci encore une fois la bozo libaku ya ko partager mes missions ko liker ko tela ngo du début jusqu'à la fin na chaîne na bino libération tika nzambe halola apambola bino. Merci encore une fois na bino bato vraiment bozali kotika te ko benga pe ko bondela na tina ete ya ndeko la bino ayo kanzoto malamu pe ba oyo bozali ko sala ba projet ya kitoko po ete Congo ezwa bonsomi na yango nzambe halola amona bino. Bande ko balandi oyo ezali bongo chaîne na bino ya libération esika pe tozali ko kene na pas de Jésus tozali ko kene yango na lombango te tozali ko kene yango na kulusu te kasi na temps oyo nzambe azali kolinga yango biso tozali ka ko telema po ete to mona liseko ya République démocratique du Congo musala oyo tozali ko sala yango pamba te tolingi ekolo wa biso tozali ko zola yango lifuta te kasi la bandeko la biso ba oyo bazali conscient et tombo tozali ko sala bandeko wana bali ko pesa biso maboko na tango yiso na nzela ya kotia biso na ba mabondeli na nzela ya lisungi boya moyo ngwele na nzela ya ba conseil na nzela ya makambo ebele ba information ko pesa biso talati na yango ndezali ko sala force la biso pe lisusu la bandeko oyo bazali kolinga ko déstabiliser biso ko inaka biso ko pesa biso ba sango ya mabe ko lobela biso makambo oyo toyebi mutu na makolote yango pe moko ezali force la biso po ete gauche na droite nzambe mutasali yango moto azali kaka gauche azali moto oyo nzambe asali ete moto azali kaka droite azali moto nzambe asali ete moto oyo nzambe asali sengeli azala na gauche na droite talati le sengola biso ezali pamba te toali kotambola na baloki na bandoki na bato mabe po puissance ya nzambe ekonzaka bango lokolo senya azali ebale oyo boya mbindo. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités talatina nazali bobele kotika la ferme et fidèle yo oyo tie bato na yo na nzela océan de la presse congolaise ko bangate nzambe océan kalate ako exterminer race oya bato mabe bande ko balandi tota na na Kinshasa makambo ezali koleka bande ko langa so bozomona makambo ezoleka na ute ko yebisa bino na mikolo meleki ete mo pepe oyo ko ya muta ko yeba ko kanga yango te. Merci encore une fois maman nga na Suisse lobi mwana ngai wuta na mona yo na ABC1 na banda ko lokota on ayi ko mona no océan du Congo na komaka makambo na yo pe mama wana alobi na ngai ozali ya solo mopona mi ya nzambe kokipete soki bato bakotala te kokipete soki bato baza kosabone te nzela ya nzambe ezali nzela ya pasi matondo mama na ngai na toli wana opesenga mokona lelo po lobi na ngai mwana na ngai laboki soki wuta bisika na lina pikili ya poto ekomela yo mokakoswa wana okotelema nzoto kozala makasi moto akosala o mabete mama nzambe apambola yo maloba ya moboti na ngai ekolata nzoto pe nzambe ayebi ete na kokufa avant l'air te après l'air te na kokufa na temps oyo nzambe abongisaki mpo na nga po esengeli nakende ko rendre compte na mokili na nga na vanda na ciel ya nzambe po topema na ye elongo mosala mosusu ezali kozala kuna kasi na se na moi esengeli Félix alongwa Kabila akende kombo ya Kagame etanga maso na Kongo te Kongo mobimba ezwa bonsomi boyango bana ya Congolais balia biloko na bango ba Congolais babika na mpema ya solo sous-sol mai bwa bango mbisi bwa bango bilanga bya bango jelo mabele bwa bango bankona bwa bango elesa bango pe bapesa mokonzi oyo bango balingi maboko po mokonzi wana asalela bango na lolenge elongo bane bande ko balandi tokenda na Kinshasa pamba te makambo makosala na Kinshasa yo moto ko ba fachi beton otala si réellement fachi azali beton botala na makambo lekaki na Kinshasa mikolo mouti koleka na epompa ya mai ekokaka ko ya kobikisa bato te totala bongo tozonga so ekamu ya kosepela dans la force awa dans ma plein awa atie sandi ezate atie sandi ezate donc toke 2 heures du temps ngoyo banda 19 heures immeuble à 3e niveau donc immeuble à 3 niveaux ezozika la Kasavubu na force banda banda na premier niveau moto nde bomona moto zopela wana tala
avant rond-point force. Voilà Kasavubu. Avant rond-point force. Tala moto ma plein. Bande repas si biloko na bango eziki appartement. Appartement ezosika awa na Kasavubu dans Mystique. Tala moto. Anti incendie banda kobenga bango ti siko bazoya rate. Bazoya te. Non, passe. Et quand à deuxième niveau. Tala. Anti-incendie, 2 heures du temps, banda kobenga bango. Bazoya te. Vraiment. Hein? Si sikoyo, banda kobenga bango bazoya rate. Donc immeuble zozika appartement. Bato bakimi me biloko na bango tisiko etireli na kati kuna biloko ezozika donc Mystique. Donc c'est catastrophe. Vraiment makambo boye na Kinshasa. Bandeko na banzi wana bile moko botali immeuble ya bato etombami na moto ndenge utaki kosala na kananga bato bakimi biloko bya bango bibebi bakobenga ekipe ya secours oyo yakala mai yale te kasi soki biso toali kobima mpona korevendike badroit mai ya moto yale soki biso toali kobima mpona koloba ete guerre esila la este babimiseli biso bakampio ekopoma biso mai kasi mpona kokende kosalisa bato lelo lolenge ya solo bango balingi te kasi faci beto ye wana boyende tokoyeba na kotonga ekolo wa biso boyende ya solo tomibengi bakongolais boyende ya misolo tomibengi bapatriote ndeko na nga ntango okozanga motema ya kosunga ndeko na oyo komona ye yo okokelo kosambela nzambe bosani pamba te nzambe tomonaka ye te totangela makomi ya solo tolokuta moto ayebi te kasi esengeli ndeko oyo okomona ye moto bakeli ene lilingi na yo yo ozala mposa kopesa ye maboko te yo okolingaka ya nzambe tala bisika lokutala biso bato ezali yango wana bandeko na ngai toutaki na volcan oyo bino nyonso boyebi tikino lelo Goma eyali bobele na kati ya milio mpe elobela bato bakende bazonga bauti seka bango na bakokoka te babandi nyonso kozonga makolo Goma mpe Goma ekomi lokola zone rouge kasi bandeko bakimaki totala bisika balobaki gaz wana lobi ekosala makambo kasi botala catastrophe ndenge nini ekosalama ebongo tozonga nsima bandeko na ngai nauti kokoma na Uvira nakomi kutu na ngolu na grâce ya nzambe nauti Kalemi lelo tolongwaki lobi tokomi lelo tala mai ndenge topasoli mai Tanganyika tokomi na yango do Tanganyika tomboki na niveau moko akosaka kutu te tozomi tuna siko toyebi te mboko tozokindi wapi kote mosusu na kimi volcan kuna na kimi kote ya Uvira me botala siko mai ndenge Tanganyika pe tomboki kote na niveau akosaka kutu tala bikamo vraiment tala Tanganyika ndenge azosala hotel na komi lelo na komi kana hotel place na komi la katala hotel au vraiment bandeko na ngai président Gilles Makofo l'intellectuel Max Bayuba directeur TV Colonne de tala hotel aboye kokwe ya kaka likolo ya mai vraiment Tanganyika donc Tanganyika atikirage na ebisi bino verité akosaka na moto tala ndenge Tanganyika atomboki tala mai bozomona awa nazopola kutu ndenge nazofilme boye nazopola Tanganyika tomboki na niveau moko akosaka na kutu te bato bazokota donc mai ekoti ti kote kuna mai ekoti toyebi te tozokende wapi na mokili oyo nzambe mama sese ya bona bo icône Alino Mukeba tala hotel ya boye hotel kitoko 4 étoiles mais tala mai ndenge ezokota este Kivu donc côté ya este ezokufa ezokufa de Goma volcan côté oyo Tanganyika makambu donc Bukavu pas problème
Donc to ebite tala hotel, tala mai ndenge akoti na hotel bandeko na ngai. Hotel kitoko boye. Tangadika tindiki mai côté nyoso. Oh là 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 là. Eza mawa vraiment eza mawa. Ya mawa to sunga penza po sambela penza este po este ezobunga. Kotama be este ezobunga. Tala hotel onga na komela. Na uti lelo na Kalemi, lelo nga na uti na Kalemi. Tala ndenge mai ezokota. Tala mai ndenge ezokota. Tala bandeko na ngai hotel kitoko boye bungi. Tala mai ndenge ezokota. Tanganyika tomboki na niveau moka kosaka na kutu te vraiment. Tala ndenge mai ezokota, tala mai ndenge ezokota. Eza mawa. Oh la 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 la. Hotel ya boye kitoko boye ezokufa boye. Oh. Bon, nasali bino ka mwa reportage moke bomo na kaka ndenge este ezokufa, este ezobunga. En tout cas, soki intervention ya ba japonais to po ba japonais de ba yebi ko maîtriser biloko oyo eza mawa. Tala hotel kitoko boye vraiment ndenge ezokufa. Mai etondi ekoteli biso tina kati ya reception. Na uti Kalemi lelo biso tokomi kutu na Kalemi, to uti Kalemi na bambonge oyo tokomi awa na grâce ya Nzambe. Bato elingake baluka penza ko baluka. Goma kuna volcan, bato bakimi kotoyo Tanganyika pe tomboki do tozo comprendre te nini na kati RDC vraiment. Tozo yeba te bandeko na ngai. Bo sambela penza pona este po este vraiment. En tout cas tala mai ndenge zokona. Tala mai atabino moko. Tala mai. Awa na zo pola na kopola nga moko mwa ete. Eza passe. Bon, na tudeli kaka TV colonne de bilili ya solo omona ndenge naza awa na kati ya Uvira na uti kokoma lelo shoa ezate Goma pe bakangi kuna mwaina zonga ezate aéroport ezaka ya Goma bakangi donc ngana yebite bosambela kaka pona ngai tomona na lisusu. Merci beaucoup vraiment, c'est papa yoyo toujours tosambela pona batu ya est bazana sérieux problème vraiment. Merci beaucoup bandeko na ngai. Toko cha biloko oyo pola nini totalisa na biso na bino. Est-ce que tozali na nzela ya malamu etumbo biso tozali kosala? Est-ce que Nzambe oyo yo ondimelaka? Est-ce que Nzambe oyo yo kendaka kocha mabolongo oyo tango yo vandaka olobaka mwa liloba pona bomoi na yo Congolais nyonso ozolandanga lelo mitala nano? Est-ce que ozali digne ya koloba likambo pona ekolo wayo? Bandeko na ngai to bebisi etumbala biso ba Congolais. Tozali kokende kowangana kasi toali kobomana. Netumba na biso to bungisi etumba oyo tina na yango ezali nini? Ndetala Nzamba zo sepela te. Nzamba zo nkanda roi Congo yo abimi po a exterminer race ya bato nyonso mabe oyo ba kosala makambo ya mabe na République démocratique du Congo, accomplissement Esaïe 6. Bandeko na ngai etumbala biso ezali nini? Etumbala biso ezali occupation na mikolo mileki na bamvula oyo kuna tolobaki Mobutu akomaki moto mabe pona ekolo na biso. Bandeko AFDEL yaki AFDEL tango yango ekoti AFDEL ekomi kobunda na ba Rwandais. AFDEL emoni ete tokiti na Congo eza mboka la biso batali nzinga na mokolo oyo ayaki la AFDEL malgré tout ezaka ya masasu ezalaka ya Kabila te. Histoire la pe tokobeta yango na mokolo mosusu ndenge nini babiboma nyozali kati la bango moko kuna pola nini famille pe ya masasu ezalaka na kanda ya moto la bango ndenge akufa bayebi tina te. Mzee Laurent Désiré Kabila yeko zongisa bitumbala Rwanda. Tala bayeko comploter contre ye po baboma ye na kati ya ndako na ye moko. Bayeko beta ye mondoki lokola kopesa ye mbote kaka ndenge basalaka Yesu Kristo na Yudasi po ete ye ya kukufa. Akufin atiki koloba na maloba ete na koteka ekolo wangai te ayebaki kela kukufa. Ba Rwandais ba commandité liwana ye
ndenge moko liwa ya papa Ngbanda commandité par des étrangers ba ennemi à République démocratique du Congo mais par ses propres frères ya Pareko de ba pesi accès de kolangai na libota la bino soki boana ndokité et que maman na bino na tata la bino aloki bino ta pesi passage tende kolanga ba kolia bino te boko kufala ba mort o nzamba loba mais ma bota n'est pas mbomaka mais si vous avez des sorciers moko kana kati la bino de kolangai il faut bota la malamu ba ko bana kolia bino à travers de kola bino wana kisi moko te et aka ko sala mana libota mutu étranger ko ta bongo te faut mutu boka pesa porte bande konanga lelo oyo mapona miesalami na 2018 tout Congolais unis pour un seul but ya Kabila alongwa na mboka oyo système Kabili elongwa na République démocratique du Congo tolobela yango lisusu te totia yango croix système ya occupation elongwa kila mebokulaka nzakumba folange etungia okila lokonde fam pekato kane konto ngamwe tolobi peuple congolais telemi alobi to sangana bana eliboke moko tozwa devise ya Mobutu abomi 44 multipartisme pona kosala un PR bana ya tata moko mama moko ekolo moko ata kondeko wana asekaki biso mais ezali eloko oyo très capital, trop même je peux dire. To telemi, to mi kotisani na kati, na pasi na motema, to longoli bikolo, to longoli bakabila, to longoli bakambutu, to lobi to telema. Lamuka oye, oye, lamuka oye, oye, lamuka oye, 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 lisu likolo ya lisu. To telemi to lobi, enfin, Congo, ezali kolata elamba lango ya sika. Merci na bande kolanga ya Congo ya sika. Lelo oyo tokei maponami bakati biso bitene na bitene. Lobi na tongo tolamuka tomoni bache podium na 10e rue. Beritier bako beta, bato bako beta, bajibe bako beta, ba Mike bako beta, ba Moïse Mbie bako beta. Toko mona bibi kolo wana biko betaka meto ko ebate ebetele ya lini. Lobi nango toyoko yoka na tango baso to lali banomele biso Félix. Podium était maki avant parce que Félix coopérait. Après toyoko yoka que Félix président de la République. Mes frères et sœurs congolais. Tozali bato toali na mitema, toali bato tolingaka mboka, toali bato to milingaka biso na biso, tope ndoki kombo na Congolais. Bande kolanga. Pourquoi mon cœur ya boy? Pourquoi humiliation ya boy? Congolais pour ba peso mbele ndiko na ngai. Omoni ngande la zabwe lobby. Nazaki l'hôpital. Pour la salle d'examen. Et puis une décolanga subitement ça les crises dans la ordonnance yango. Ah Célestine, c'est la défense qui yo, ça la ordonnance ça les a ebelé, moko ezaki pembeni yango ndela tsheli. Mais batu na ebite ndeli ba mona kinga ndeli ba na koti l'hôpital wala. Yango moni ke tolinga la biso hôpital te. Baye ko benganga nalobi bon na bimba dia na sina comme la place mais na mona sinele batulanga na bisi bango non na moni batu moko be ba benganga et puis ba benga océan alors na kokai soko bomba te mais bilo pe nzinga nzinga boya parce que dans l'hôpital boyeba eloko ni ezoleka na bimi to komi pembe na boulangerie bande konanga na moni mutuka batelemi na mutuka wana et puis ça c'est pour toi océan de la presse. Ozo sala musala na yo depuis bande musala na yo tozo tala yo papa na bimeselinga vidéo na nga ya liboso o eza na 24 vues ayeko bimeselinga vidéo na nga mususu o na sala comparaison ya ba monnaie
nga moko toyebaki yango lisusu te mpe ya sonam papa Félicien Kindula po enda bandaki kopesa biso place alobi na nga depuis obandi kosala mosala na yo tozolandela yo tomoni ke ozali na susi ya mboka na yo mais eloko esali biso passe tomoni santé na yo eza malamu te il faut okende kosalisa baexamen zwa repos mais oyo ezali moko nano ya cadeau oyo toyo kopesa yo parce que ozali patriote tokolinga tosola na yo mpo tosala ndenge nini tokolibere mboka na biso navandi kimia na yo koyoka bango nakomipesa kaka nalobi bon soki lelo nde elaki kufa na nga to lelo eza lobiko na nga to lelo bakomanga na boloko to lelo mpe nakokende nyonso wana nzambe kaka yebi mais néanmoins nasinelaki déjà bato na nga bango mpe bakomi nzinga tozokotalana mais bato bamoni bango te nayebisi bandeko na nga wana nalobi kotambola makolo ezalaka bien pour la santé et puis ngai bato bayebi nga bayebi ke mingi ata mapapa nalata yango mpenza te j'aime marcher pieds nus na bi ezalaka force mpona nzoto na nga nakotisaka biloko mosusu parce que propriété soki eleki moto akokufa lix mpe soki eleki nakoya kokufa ngai bi na ntango nga moko to nazwi makasi kosomba mutuka te ya kokaba boye mokolo nakokoma napesi bango exemple ya Madilu alobi biso soki osoyi mutuka problème esili te ekoma carburant ekokoma o banettoyage ya moteur ekoma pièce de rechange sikoyo nakobanda koya kosengaka bino to mpe nakozala deja na eloko moko boye donc mutuka oyo ekosala nga mpenza malamu mingi te na ngonga oyo eza mpenza le bienvenu te batikeli nga carte de visite bayebisi nga tokutana tosolola mais toza na besoin na yo parce que tosala na yo komba ndeko na nga na temps oyo naza boye naza tala liota te nga moko na malade ndeko na nga asali crise na place oyo babimela nga nakoka oloba ngo eza chance nakoka oloba nzambe ayoki kolela na nga me ndeko na nga papa na ngai ya molimo ateya nga alobi ntango nyonso ozokende mpo salika malamu soki okute na bonheur oyo eyaka liboso bonheur wana nde mabe batangisanga bongo na eloba nzambe alobi ozokende na likambo na omoni bonheur moko ya to omoni mariage ekomeli yo mobali aye kopesa mboka bala boya ezali mabe kende na likambo notikino na suka baye kointercale yo bandeko na nga bayebi nalobi ça c'est Satan omoni kombo la pesi yango Satan mais soki eza yo muto ozolanda nga sikoyo koloba chance mais nga nalobi ça c'est Satan bakei na malembe bakei batikeli nga carte za carte de visite na bango balobi tokobengana ngabi merci beaucoup que Dieu vous bénisse azongi na kati hôpital tosoli na bato na nga na pe ndeka tosalaka bango bazongi na bango babi te toza zage parce que oza en hôpital bandeko na nga on veut nous diviser po bayebi ke mbongo ekosunga biso ndeko na nga l'argent ne fait pas le bonheur eza bon serviteur mais mauvais maître soko ozwi mbongo osali yango malamu te ndeko na nga tu vas mourir bakopesa mutuka lelo nga nayebi mwana kengo adondo wanga na kaye mejour areconnaîtaka mwana ye wana apesi mutuka ya mobali akenda kokufa na mutuka na accident na Congo central hein papa na ya offrir ye mutuka regarde moi c'est sanguinaire a offrir moi na mutuka a reconnaître mwana ye mwana akenda kokufa l'accident ozo comprendre bonheur mais ebomaye na accident na Congo central mbongo lelo tokoluka la République démocratique du Congo oyo to mérité te ezali kufa oyo tozali komisombela biso moko pe na génération na biso bandeko nanga Congo a besoin de nous Congo eza na posa na yo un vrai Congolais patriote otelema po bundela mboka na yo si les étrangers baza koyoka pasi ya Congo baza koyoka pasi ya richesse otoza nango yo moko Congolais ozolinga mboka note est-ce que Félix akoki conseil biso loko malamu de part ya Félix ndeko nanga partout na mokili oyo na vie ya moto de part de bi il a kisaka ke makambo ezoke malamu
Début à Félix, quand on a pouvoir, trahison, il a trahi son propre père, a précipité papa na liwa. Et Mbouma ya bongo vous croyez que Robote la biso loka malamu na Congo atteint au PCS 20 ans? Atteint excuse pardon. Atteint au PCS 100 ans? Atteint le bito yembela eto lata et vous croyez que Facha ko sala biso loka malonga? Non. Fachi va nous livrer en enfer parce que de part, de bi, ezaya koboma, de bi na ye ezaya mabe, de bi na ye ezaya mabe, ayoki souci ya tata na ye te. Mutu aleli tata na ye te. Regardez motema mabe à Félix, botala mutu o asala la papa na ye. Monument o basaeli papa Tshisekedi wa Mulumba. Ndeko nanga pourquoi ba célébrer yango te to na mama Marthe? Connaît la cause. Pona nini boke le tout na Bourkoumé c'est ya commune alimentée. Pourquoi ba célébrer yango te tata na ya polala ba veste na wana? Moi j'étais là. Poto zo ba image. Pourquoi maman Marthe aboya ko yande ko nga tala liboko ngo esala kabo? Tala mutongo ka yango. Ba sukola ka yango kaka la 2h du matin. Pourquoi baza ko fungola yango te? Monima ba saela ki c'est insulte. Pona mwana oyo abie kozwa bokonzi soit déjà la simama kola tata na ye. Hein? Akoye ko se manquer na fête Tshisekedi wa Mulumba bongo te lelo ko sala talaka mutu Tshisekedi talaka maboko bakoka ko fungo to ko ba banda kango kaka. Donc ko mampote oyo moye ba fungola ngo ya te e bela kate. Bande kolanga. Soki mutu akosala papa na ye mabe. Pona ni bokonzi. Est-ce que vous comprenez pourquoi Tshisekedi azaka ka mwana ya mama? Hein? Maman nda ebaka kolota mwana wana botami na libota. Prenons l'exemple qu'on fait des Congolais. Est-ce que Tshisekedi il est Congolais? Bato bazo ke le ko dire mais la Moïse Katumbi. C'est un faux débat. Est-ce que Félix il est Congolais? D'où vient Félix? Est-ce qu'il est Congolais? Félix n'est pas Congolais. Félix passe à 50-50. Félix saute aux guerre na ba Rwandais. Na ba Angolais. Est-ce que Félix a côté la saute à côté la Angolais? Comment? C'est le autre guerre na ba Angolais. Félix a côté la saute à côté la Angolais. Hein? Félix n'est pas Congolais 100%. Donc yépé na kate mobeko le konzi la bisa ko comme présidenté. Bande konanga. Totika ba débat inutile. Nazali ko kele ko silisa pona koloba dossier Maman Chantal. Bande konanga. Langage ya Maman Chantal a yebinde ko maniolate makambo alinga kaloba. Problème na biso ezanine. Problème ezali boy. On cherche des voies et moyens pour déstabiliser le combat ya peuple congolais. Balingi ba déstabiliser ngolo lengeni. Parce que ba yebi ke Martin Fayulu m'a dit peuple congolais bazana nous na confiance na. Bazana confiance na parce que jusqu'au preuve du contraire Martin Fayulu m'a dit soka lobi congolais bima siko congolais ko bima. Congolais va na ndako, congolais ko va na ndako. Congolais élection 2023 na si bo monango. Congolais sont comme le langage à 2023 parce que bazana social leader na bango. Biloko mususu obso tozo téléménaliste ba langage à l'élection 2023 ba koluka ka ba biloko mususu au lieu de kolobamba moko guerre. Mais nous sommes la Martin Fayulu m'a dit. Mais tozo linga to bongisa quelques biloko eza cuisine na biso moko. Nous voulons pas aller à l'élection n'attend o na makambo oyo pe la ba préparation ba vitel caméra. C'est quoi ba moni ndeni bino so boyebi. Félix ayebi yango Fayulu aza mokonzi bino boyebi yango ke aza mutu sama vote Fayulu. C'est STMD Selenze Mboana. Atelema ki koloba ete peuple congolais to telema lokola mutu moko poto défendre est maloba wana nde tozala ngo posa nazongisi yango po bomona le 24 wana babimiseli biso couleur tout ya ba soldat couleur tout ya ba infiltré couleur tout ya ba mercenaire na ya Kabila ebimaki po bayebi ke marche wana ezalaki réussi totalement tout congolais azalaki d'accord à se mobiliser derrière la muka lokola mutu moko pour la défendre assassinat tuerie ba violette boyi yango. Comment ba ko boma moto la mwana ya la liboye mwana za na bomo yake ko fifa libela mama ode asa kufi ba crime wonye mataka pa na binote
Na mitema na bino bassassinat oyo ezosa na est ba congolais partout vous êtes. Boza kotala yango lokola bandeko la bino to boza komona yango lokola eze loko ezosala mepa la bino te ezwa souci eloko na mona keza yo ndeko na ngai moto ba ko boma ba ko sasa ezali yo ndeko na ngai. Alors mfumwa bwala na bozwi bokambami na ye na coordination ya lamuka alobi retour vers l'est po ya bangisaka la maloba na emoko tobima yaya basoda ya lolenge na lolenge lelo oyo likolo ya bandeko ya est na Kinshasa on a tué babomi même criminalité eza na est yango ezosalama na Kinshasa ba mama mibale bakufa bakela kokunda bango bana bango batikala na yebite lelo famille soki eza ndele so tozolandela bango garçon tobuka lisu ndeko langa ba message ekokita kaka ya encouragement ndeko alobi merci na ndenge okoloba makambo oyo ya passe na motema boye kolelisa biso mamoseya tolela te plutôt tozwa force po tokele tobunde tumba nzambe alola pambola yo papa gi bandeko na ngai eloko nini esengeli sikoyo biso tosala nini esengeli na biso sikoyo tosala ndeko na nga baoyo babukani bakote bazali baoyo babukani makolo bazali bandeko na nga ti sikoyo na bopito pona nini balobaki to se mobiliser po tobima to défendre est. Est-ce que Félix akoki koboya bato basangana na tina ya est oyo atela atiela ngo état d'urgence lelo comment tozobunga? Est-ce que Félix akoki kobenga peuple congolais basangana pona est aussi longtemps coordonnateur ya lamuka alobaki quand même langage oyo asoloba lelo qui trompe qui? Bato bakufi likolo ya est mwana ya classe akwaya akufa likolo babwakele bango ba lacrymogène na police assassin lelo soki Congo ebongi bakasongola bakoza na prison les policiers rwandais assassins wana tokokanga bango mais lelo Félix aye kotia état d'urgence profitable ya banani ya ba congolais oyo leo na Goma bato ba yesinga kovanda te o bomoni ba mayo na uti kolakisa bilo lelo ko pumbwa catastrophe naturelle ko continuer ko sala parce que gaz wana ko bimeko pété makambo koza makasi pour vous dire que bokonzi ya Félix ate mabele ko fungwama e ko mela bango congolais aza faiblete congolais azotambola la roi Congo maloba ya mfumu kimbangu e koleka inapercité 2021 race de vipère bokokota Congo et kozwa bonsomi na yango nous sommes déterminés pour na kobundela mboka ata na tikalinga moko na 10 personnes au baba nolandanga l'océan du Congo toko libérer na bino Congo on n'a pas besoin de masse ya chair toko sala élection o ezo sala masiko eza élection ya tozo kende siko poto bunda il faut batu ba lécher le quoi bambwa Gédéon to sala élection toko kende ko bunda biso nyonso te parce que toza na tribu ya ai o ezo lia ba dévoué par interdit il faut élection sala mandeko langa ko mona pas cité tant tozo mona ba traîtrisme ya boy c'est le temps de Dieu le temps de roi Congo po batu wana nyonso faut ba bimana mpoasa na kuku po batu wana nyonso to boma bango ensemble ba kufa na bloc toko lapider bango tribu wana mobimba ya aye kokende pe Congo ezo bonsomme. Comment voulez-vous Kagame afinga kabatu boye aza ko insulter ba congolais Macron aza pour ye les américains pour ye po bango balia ka minerai na biso emboka ezo na bi makambo ezo sala masiko na nazo yede ba congolais plutôt bazo ya ko puiser ba comme ça ba zone rouge po bango bazo ba minerai biloko loso komi politiser mais yo moko congolais o bazo nour yo moko liso lingo sala assassinat na ndeko nao maloba ya maman Chantal yango nazo kenango balingi basala complot contre la République démocratique du Congo na mutu ya Félix na homologue Kabila na homologue Macron na homologue Kagame na ba roi belge o balingi mboka la bisote ba démorceler yango mais ekozala impossible never nada Congo boko kate bande konanga moto ya Vitel caméra na hotel ko bisabela c'est moto abolo ko pesa batu maloba ya zoluka liberté pona nini préparation yango ne bandi siko balingi baloba nini Martin Fayulu m'a dit de bozo c'est la est lokola bangolo so bayebi ke yenda comme blocage ya zobo ya ko signer ya zo sala boye Martin Fayulu wana yende siko to bimisa bolumbu de libanda NON yango monaki maman Chantal
koloba ete piège otomoni yango il faut to yango na formule toloba langage na presbytama na kolinga Congo na kolinga ko défendre o aza leader na biso o aza père de la nation congolaise oyo aza la ba valeur jusqu'au preuve du contraire o eza ko sunga Congo alobi président Eli a okende négociation oyo Vital Kamerhe alobi pona ko apaiser bande ko la biso ya est sans qu'on réfléchir que danger moko eza liboso la biso si tu acceptes ezali po to bebisa komba la biso si tu acceptes te ezali po bande kwa est ba tourner mu Congo la bango contre Fayulu or c'est quoi les opesa bilo thématique ya formule nango Fayulu a ko négocier te na Félix Fayulu a ko sala débat te na ba occupant Fayulu a ko kota na kati ya congrès négociation moko te parce que négociation oyo soki bolandi be mission nga boko yeba ke uta depuis bakendaka na Vatican ba senga kala bango yo sotango baza ensemble ke ba soutenir Félix Papa Luka moya ko kanga Kabila to telemelaka yango pe na loba yango avec dernière neige pour arrêter Kabila ezate batu ba sangana pour arrêter Kabila so ba kangela loba kanga Kabila te parce que ça pion na bango fabriqué par bango et Kabila la jugement longa bango ba ye ko benga bango les États-Unis d'Amérique o bakenda bango nyoso na même formule ya koyokana et balobi nini bayokala parce que bit ezali nini lokola Fayulu azana peuple il faut peuple la atikala yemoko yango monye loko ngana lobaka to longwa derrière les politiciens peuple congolais a se libérer yemoko mais to ko se libérer biso moko ndengeni kaka yo congolais soko ndingi to sangisa mayele misolo makasi na biso pe koloba na biso 4 biloko na so tozana ngo le congolais to ko libérane biso kaka na capitale bisika institution evandi to ko zala na bato na biso tokomi bongesa na bango totumbi ambassade ya France totumbi ambassade ya Rwanda totumbi palais du peuple totumbi Sénat totumbi babiloko nyonso tobandi kozikisela bango tokangi RTLC tokangi aéroport Angeli ou tobandi ko saboter biloko là parce que nous avons beaucoup d'argent tant mboke ko bonga to ko bongisa yango soki nanu tobandi ko sala biloko wana te bisika institution evandi personne akobanga ba congolais personne akobanga ba congolais cela veut dire nous voulons pas la paix toningo totika la kaka kra kolobaka lokwa ba magorodo batu nyonso topesa ka exemple Mali lelo ezo teleme la France na dernière énergie et le bien Macron attention pas chez nous hein balobi boya na ba makoa boya kokota bango bomo elo to saboti na te ba soda français bango baza banani makilela bango za ndele za Angola te biso soko ngolo balikam bakokanga yo Lumumba fait pas peur na ajo azaki na mbula ngana komi na ngolo leki ajo Lumumba kufakiti e bango so za kufia ko sangani to ko kufa la ba coronavirus mais pour la nuit to kufa la champ de bataille pour ton pays tala lelo ndenge to sacrifier bokechu pour to kosela bato musu makambo c'est ça congolais dossier à bokechu na ote ko ebisa beno ba monsieur eleki dossier à bokechu ezali dossier comme politique mutazo boma bokechu aujourd'hui ezali fete seke du Mulumba na bande ko na entourage balembongo attention na virus tiseke di chikungunya attention na virus wana na ebisa ki bino eza makasi ezali kokota mingi na ba diaspora po ba ebike bino bato botindela kabiso moi 10 francs bande konanga o bozala kalanga bien attention muto atambola langa beso komi ya Félix ndeko to tindelinga mbongo nanga mbongo ndo nakolia yango me kosala ngelo te na meli bivarge mortel ko zwanga te parce que na yebi yango te na oti ko lakisa bilo ke jipo na boye na carton so babilo na kinanga na zwi jipo nanga na zwi na pemi na yebi langa bato en place ba utaki te mais ba ye na langage ke ya ko récompenser nga pona komba langa mais ce que ça qui yo mondimi mais bongo siko so ke yeke po bo manga lobila tango na koyo kolia bilo na bango te ndenge mwasi oyo azaka la service ya Kabila lobalanga attention avec mbongo ya Félix azoko malasuka bande ko na ngai Martin Fayulu Madidi akotika la kosala na ye négociation te soki Martin Fayulu Madidi akei le longa océan zo yebisa bino ake kokota na Kabila ake kokota na Félix ataba kutala ki na Félix na se ya mai ndeko na nga na ko pomola Martin Fayulu Madidi peto kolongola ye musuni wana za na ngona monoko. Personne va trahir le Congo na qualité à Martin Fayulu Madidi. Ako négocie na lobi soki kutu na plan de sortie de crise na to boya ka 18 mois wana. Batu batelemela ngo lokwa nga baza. Moi je ne suis pas hypocrite. Na yebisa ye okoyeko reconnaître Kabila na yebisa en face boya maître Nico azali makambo na lo batachana azali Joël Komba azali Je lui ai parlé comme ça en face Oh eza mboka la ngai
Moi, je suis congolaise, moi, je souffre. Martin Fayulu, il y a des gens en États-Unis d'Amérique. Mais il y a des gens aux États-Unis. Alors, tu peux permettre Martin Fayulu m'a dit de négocier à Tamukolomo côté na Félix. Parce que Baza bande côté, peu importe l'église. C'est que tu as le la Philadelphie. Jour à Yambi Bemba, ngana lobine boy présent pour nous Yambi Bemba. Tu ne peux pas ko Yamba Bemba. Papa nanga mwali malobanga maman séance akande boy. Oui, je dois parler parce que nako banga mutute. Ngana yeto za batu liboso ya Nzambe. Aza kulutu, aza papa, aza mokonzi. Oto fotaki, mais soka tengami nako boya parce que nga nazo bundela mboka nanga Congo. Naza insécurité, nazo vivre malamu te. Martin Fayulu ne peut pas négocier ata na Tchers. Soka kele Brazzaville, toyo ki onto kele ko sa sitting na Faden. Pendant que le beneto boyi yango ndeko kele ko kuta la Sassou Nguesso. Il nous a expliqué pourquoi que toyo présent il fallait pas. Oko nyeta makonote parce que bango nyoso wana bazana kaya ko déstabiliser Congo. Est-ce que tu as fait la case sur Félix? Bah, Félix. Ce qui a négocié avec Félix, ça veut dire que notre Félix attaque le président de la République. Bon, on se regarde opposant. Bah, on l'opposition à Kabila. Il ne peut pas. Bande Konangai, Maloba wana c'est un faux débat. Makamba maman Chantal Alobaki et c'est là qu'il langage parce que ayeba kité ni na koyo koloba na minute oh parce que bache biso entre marteau et l'enclume. Mais nga na ye ko lever yango toza entre marteau et l'enclume te. Toute arme forgé contre la République démocratique du Congo sera nul et sans effet. Complot nyonso o bato bakoye ko sala. Lokole ko uta na kaya baini, na kaya bokipa, bakolonga ka Martin Fayulu m'a dit pas qu'on négocier na bango te parce qu'il est avec. A s'entêter na ndenge na yemoko. Il part pour négocier avec Félix les jours là. A kolongwa la maboko a peuple na yebisaye, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Le jour Martin Fayulu yaka les jours on foulouza yaka. Mais moi je vous confirme que akosala yango te. S'il faut aider Est et za Congo, toko aider yango na manière na biso et toko libérer Congo parce que nous sommes prêts pour tokufa mais Congo za libérer mais notre trahir. Yango na yeko yebisa bino ande la sukisi. Merci na ba pour mettre Angola no bondi ya botard de bonne nuit na RMC ko komela bino. Maman d'Angola na mokite na Florencia Matondo Mido. Merci Nayo Penza, autorité morale na South Africa, Pascal Pembelea, Océan de la presse congolaise, honorable, il y a Océan de la presse congolaise. Merci na Guy Lompinga, père double la Cape Town, Nana Lompinga, mère double, na merveille Kitoko. Merci na famille Lompinga Nyoso. Merci na Songo ete na Kankola Bomeka Yokolo Fokuta Kwela Mbelongo. Merci na Guy Wanzai Molongo na Mama Sylvie Mwamba. Dekolanga ipe na mboka ya Guy Wanzai Mboko Bengate. Merci na Bino Nyoso. Ma fidélité pour le Kolanda biso bo partager l'émission bo liker l'émission bo kozala décider Désiré Botuna na Australie na maman Elisabeth Botuna papa nanga na Australie Nzambe ayebala ko batela bino biso na bino tokutana na mikolo mizali ko ya communiqué important première génération deuxième troisième quatrième le 6 juin et que ça la bon dimanche to ko la bon église biso nyoso tokutana na New Plaza na 16e Marie mama na délégation baza déjà awa toyoka nini oba ko yeko bisa biso s'occuper matanga ya papa Jean Paul et ko sala na mikolo wana na bayine ko Congo tolobi awate mama Célestine na France Anita Babé foko yo moto prompt rétablissement na mama Djaba assalamu alaikum no ba musulman nga JKM il y a Océan de la presse congolaise partout où vous êtes que Dieu vous bénisse. Ingeta bananvuluzi li passe la ino CNT live ino li passe. Merci la Kabouya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne prompt rétablissement. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele L Campo. Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu directeur recherche stratégique et ça mon compte pareil Bimisubanga et pourquoi pas mon ami de tous les temps Dino Loso Lauti que Dieu vous bénisse. Merci à Daïda Bayoko. Néombele prompt rétablissement na Darlene Wechi Amba. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est été, Tokokutana, mana na États-Unis d'Amérique. Bye.